na somba yango bino na 5 bino $30 na mondimi nyonso ya monga fula pete bosombela nga lupango wana lingi ko perdre yango te po eza antenne direct ya Yerusalem et en plus Barmageddon ya mokili mobimba armée céleste evandaka na matadi mayo eza esika na koki ko perdre te bosala tout bosombela nga lupango wana na minute oyo papa senga biso $30 ozala mondimi ya monga fula ozala mopaya omonike ozana posa ya kosunga papa sengi biso $30 po tosombela ye lupango oyo eza monene ti kuna na ekole e na moma oyo topesaki $60,000 etikali na biso autosenga biso carnet de récit naza nango wana $10 na mwana nyonso po aza na posa kosombela papa mikanda po arécupérer mikanda ya lupango oyo vraiment oyo ezali site historique ya mokili mobimba ezali bijou na biso ya mokili mobimba e bapaya bazouta libanda bazoya likambo nyonso oyo moto aye kosenga awa na kondima na ye azwi mingi bayaka awa azwi transport akoma Yerusalem mpe aye likambo nyonso oyo osengi awa si kosengi yango na Yerusalem réponse ozwi yango kaka bamosusu akoya akomi mokanda atieka na se ya porte wana après quelques jours ayi ko récupérer mokanda na bafoto yango wana bomoni wana bato batie bafoto wana bamosusu babunga abungisa moto avi foto na ye kotiaka papa simo landa esika nyonso moto wana azali tobileli oyoka moto wana mwana naza na petit frère na ngai ya suka aza na France atuvezi moko nzima aye boye ayaka na likambo ya famille akende boye viza na ye na mbasa papa ayebisi ekende na mbasa babeli ose tata na yo atindaki yo mpona koluka biso basumuki wete tobika na kanda na ye polo Yesu okitawa ose tata na yo atindaki yo mpona koluka biso basumuki wete tobika na kanda na ye tata simoki mbangu polo Yesu atindaki yo mpona koluka libota oyo ya baino oyo ibunga tata simoki mbangu polo Yesu atindaki yo mpona koluka libota oyo ya baino oyo ibunga batata mbwala boyaki omokili elongo na tata simoni kimbangu mpona kotonga Yerusalemi ya sika wete mabota maso masangana batata mbwala boyaki omokili elongo na tata simoni kimbangu mpona kotonga Yerusalemi ya sika wete mabota maso masangana tata simoki mbangu kyangani tata na yo atikelaki yo mokumba ya kobikisa libota ya baino omboka Yerusalemi oyo kamba tata simoki mbangu kyangani tata na yo atikelaki yo mokumba ya kobikisa libota ya baino omboka Yerusalemi oyo kamba
tosalela yo pesa biso mbwanya na yo kwete biso tozala na nguya pesa biso mayele na yo kwete biso tosalela yo pesa biso makasi na yo kwete bokonzi bwa yo bosakolama kwete biso tosalela yo pesa biso mbwanya na yo kwete biso tozala na nguya pesa biso mayele na yo kwete biso tosalela yo pesa biso makasi na yo kwete bokonzi bwa yo bosakolama biso tojali bantoma na yo tina biso bisika biso yolingi kasi kobosana te moyini oyo satana na bato na ye biso tojali bantoma na yo tina biso bisika biso yolingi kasi kobosana te moyini oyo satana na bato na ye pesa biso mayele na yo na Kinshasa eyaki kolalela nde awa avant ekende na Yerusalem nasepeli vraiment mingi parce que na famille nanga na moto liboso oyo azovivre makambo na maman aza ya osepela nga moko nayaki nakenda ofukama na bondela mpo eloko nyonso ezala na ebandeli donc eza lokola na bandi bal de scène na nga ya Yerusalem eza lokola poste naye na koposte lettre na nga ya ebandeli papa yebaka no bana na ye baza na nzela bazoya donc naye nasengi na papa et puis nayebi que ntango nazosenga directement naza en connexion na ye ça fait vraiment plaisir parce que tozokufa nde bible elobi tozwaka te mpo toyebi ndenge osenga te ou peut-être tozosenga mais bosenga na biso eza ciblé donc eza mal ciblé en fait tozotinda tozobelela nzambe oyo toyebaki te mais lelo nazala na fierté wana so nazosenga nayebi ke nzambe wana ye yo mpenza nayebi ye papa Simon Kimba Mutiangani azoyoka azomona mpenga merci. Chauffeur tozokende na yeye akomi déjà. Jambo te kieto. Jambo te papa. Asiki. Ya papa. Nasika ya papa tout. Papa mbenza loba
betu tuteze le fiot papa mbeza ba tuteze le fiot kasi ko nazo loba papa mbeza abeta yango ya makasi na betu tuliteze mama na ngai Vieux. Propose à quelle résidence comme ça toquer na biso. Toko pusa na kuna. papa nani ba inaugure Mama Lembi. Awa tomoni équipe yangoyo oti Londres. Bazali na mama Mwilo, mama présidente Afki, mama Giselle, ba onyoso bazali awa. Bazali ko visiter moi muke ya paroisse na biso ya Matadi Mayo. Awa tokomi na liboso ya résidence ya yemo ko mokonzi wa bule papa Simo Kimbangu kiangani Nzambe Molimo Santo. Awa bazali ko visiter ya moki oyo biso pito salaka awa. Mi bazali ko lendesa biso kaka tozala makasi na mabondeli. Soki ambassadeur wana koti bota ko bilio kota. Tozana koliki ya mabota na biso ekokota. Oyo neve na ngai moto liboso na meni. Awa ipa tata Nzambe po ye tata Nzambe tata Simo Kimbangu kiangani alongola ke kuna na motuli ya bawe azongisi ye na bomo yango wana aye po pe apesa matondo na oyo tata Nzambe asalaki po na ye tozaya kosepela. Mbote papa awa toyambi yo na paroisse ya Matadi Mayo tolingi toyeba kombo na yo ezali nani? Kombo nga Belveli Saint. Papa Belveli Saint. Awa okoteli biso na mabele ya Matadi Mayo bisika nzoto ya papa Simo Kimbangu epemelaki tango eutaki na mboka ya Lubumbashi. Sikoyo na kokota na yo na mabele oyo o sentir nini na nzoto na yo vraiment tango onyati mabele oyo? Na sentir ya changement de lo mobwe banaki ozanga mesko na moni eloko yango siku koti siko. Sava tozongisi matondi lokola onyati na mabele oyo mabele bisika tata Molimo Santo apemelaki. Tondimiki kokoma na yo konyata no ya mabele oyo nyonso ya mabe ezalaki kati na yo tondimiki elongwe. Merci papa. Merci. Na simona soki ba longoli ni logo wana koma lokola pick up bato pe bafandi. On comprend? Parce que logo ekouvra hango ngaler na le bataki de et comme kaloko pick up oyo ezalaka na liboso na katikati na sima polele mais ezipa makape Ye wana. Ok, c'est bon, hein? Pour la tika na minute, on kiffe na